Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Ça c'est trop fort. Ce mkolomona l'élite. Challenge aussi la té. Maman c'était un gala ça la pasteur té. Mais c'est un gala ça la pasteur hein. Naba pasteur. Si la bisale. T'as une image là c'est un bien la bi. Soki mkolomoko na no l'élite. Challenge aussi la té. Na okiango bien, na okiango plaisir, mon penda il faut courir Renate penzako. Mwana mongala. Abeton na nenga bangala. Non, la famille c'est comme ça. La famille c'est comme ça. Si koyelo na okamwa, mutongo bino bo finga. Ce sont les mêmes personnes qui sont avec vous, qui sont avec elle. Ces personnes-là, bazo quoi na kati. Bango bazwa kaye mabete kabino parce que ka yemu ka ndi mto akaka batona kuna ba ya pe koto batona kuna ba ya pe koto mais tala boko kanaka kate challenge ose pena singana kingo woo heureuse me la likota ba baku et puis le monde on sepela na Michou Michou kamata modèle au jouer rôle no kitoko. Michou mel sabango pe. Michou yo bongo na sepe na Michou pour apesi position. Bon ngaba côté le quoi na moi ba buzo ba mais apesi position lobi moi c'est SB ou rien. Comptez-moi dedans. Ne me mettez pas dehors. Comptez-moi dedans. Je suis là. Ne me mettez pas dehors. Je suis là. Je joue mon rôle. Pour moi, les vidéos dans un mois. Et pas Michou. Michou des poids banda qui a otikate. Aza quoi enchaîner. Aza quoi enchaîner. Oh, Michou. Yo bongo. Challenge. Yo se mukolo moko alelite kosi la te. Mukolo moko efo alela. Mukolo moko efo alela. Po na moni. Babeti lo moko ya boy. Et ça l'impact. Et ça zéro. Et ça zéro. Oh. Donc, ma mère c'était un gala si. A type. Nze mbona na seben moko. Là dans mon isoko za déjà na makambu na yo. Wa déjà na onction na yo. Étoile na yo. Ato sa elo kwa mkie. Et obimaka munene. Et au paraître ka munene. Et au salaka combo. Et ça li 1 mois depuis nzemo ebimi. 1 mois. Mais ezakaka. Ba coupe ba sali challenge. Et comme dans challenge de changer niveau. Et comme tina ba acteur. Maman Esther. Asa actrice. Il faut que actrice. À part nan ouais SB. Est-ce que mon ezalo kwa nzembo Congolais mutayembi yango. Mais ce que tout le monde sait, et côté moi Brazzaville, et qui est moi Zambie, et qui est Tanzanie, et comme Zimbabwe, Afrique du Sud, et comme la France, et comme les États-Unis, et je suis percé. Tant que que SB, si là, à international, bon dimate. Dans le bien côté, po, nanzembote. Parce que bien mon besoin ignorante. Qui, en tout cas, qui l'y cru? Qui m'a mis c'était un gala, c'est un gars bina challenge assis là. Qui l'y cru? Kala mingi te tikali ka nzembe bando obeta na ba feti. Et comme apenda boeko, feti pende za penda boebo te penda feti na mna ma bite chasila. Te chasila bisale chango tolinyango. Parce qu'on a pende za rythme mais nous senti que oh non. Et ça époque na bolinga te moi so. Oh, mais Sabino Pema. Pema ne makambo. Asa le lote. Et puis, moi, je présume qu'il y a un zembo. Ils ont peut-être un film. N'habite.
eza na kati ya film ezalaki ni jour à tournage mama eyinda sila ozolalisa bamuna pongi te mokolo moko soki nde aleli te challenge ekosila te fo mokolo moko alela biloko ya boye esimbi te batia yango na bapage namoni yango na tiktok namoni yango na instagram esimbi te ya boye bomoni yango ya mpe omonaki yango ya esimbi te donc ntango omoni ntango koto abeti sila babeti biloko ya boye mais esimbi te batia yango na bapage nyonso peut-être moto atia yango nde opese mpenza te peut-être moto oyo atia eloko wana nde peut-être ye nde opese mpenza te mpona moni esimbi te donc eyokani te nayoki yango te mais omonaka mwa baboye boyebi yango te nga mpe naoloba te mais yasila malembe ti ekóma na bamariage mpe ya banani ka ya bacomédien tozali awa ekokóma na bamariage ya bacomédien epuis mariage wana sila pa ozala te ntango ozala te sikoyo mariage yango sikoyo bato wana nde baza kuna apres sikoyo batie sikoyo nzembo ya challenge asila atokobina te mozo oyoki na matoi ezaki bino omoni soso na matanga na bafeti azalaka konzembo ekomi lokwa soso lelo te lobi te bokanga maloba na nga bomona sila na bafeti ya bamariage na bino oyo ekutu aza te me batia yango mpo ani mpo bainvite bareklame tia challenge asila tia nzembo asila bokoyoka ngo tolobaki yango awa eleki combien 2 mois 3 mois soso obino botiaki soso botiaki soso wana akotourmente bino bokozwa tourbillon ya tourmentage bana mibali babinaki yango ekomi sikoyo sera basi donc na style ako aozwaka territoire oyo eza epoke asila bomesana nango bozela santa tumutombele na ye sila depuis boko etangama mpe te mosusu ezala le premier bino nyonso bomata classe boza classe mome boza bapoint nde mote eza bongo soki leo osanga mpasi nazoyoka naocomprendre te pourquoi bazosupporta yango te boleki na mbongo likambo te bosomba bijou likambo te me na nzembo nde ata boza na Canada yango na États-Unis yango to na France yango bokende na bafeti na bango baotia nzembo asila bisaloko bokokololo bolinga te bomona asila na banzela na bino nalobaki yango na émission na ngai nalobaki yango lelo toza wapi donc nzembo oyo memory nzembo etikali poza eza moni nzembo basali na bokoko eza banzembo moko boye ezaka na époque te banzembo folklorique ezaka na époque te po eza na banzembo na biso ya baluba banzembo na biso ya bakongo banzembo na biso bakongo mpe batandu bandibu banzembo oyo ya bakongo wana kuna boye depuis toye ebetaka na bafete ebetaka na matanga ezaka na double fonction banzembo wana siko banzembo wana esila wana eya na double fonction ya na fonction ya matanga ya mpe na fonction ya feti mpo soki bato balembi neti na matanga na butu batie challenge asila boyoka ngo des années ebeta moto abeti yango abeti yango na ndenge ya bokoko abeti yango na ndenge ya bokoko eloko ya bokoko esila ngenge te esilaka te malu oyo achala mwana abeti yango na aneni meti lelo na bafeti ezanga te atako banzela bakofi mosusu ebetaka esisteme wana na bafeti ezanga te
ebe tape emo na matanga isanga te ya lokwa nzembo batetela nga na bino na libala na nga apo wane oh nayoki yango sukuna na matanga sheribien okenge te nayoki yango sukuna sheribien okende nayoki yango mpo aza motetela me nabeta yango na libala me na matanga babeta banzembo folklorique esilaka succès te donc sila alokwa nzembo folklorique nde baselesu nzembo wana so ya folklorique wana bokokololo santa tumutombele na sila bisalo na nzemba do basaleli ye monima ya nzembo boza na morso mokolo moko akolela biloko ya boye esimbi te yango mokolo mo nayebela ye bino nzembo à chacun sa chance à chacun sa grâce siko moninga siko asali amemi bino siko likolo nzembo eleki bijou na valeur po bijou ekobunga me nzembo ebunga te poso okonte banombre de compte oyo na tiktok oyo basali challenge ya nzembo wana omonake eza lelo te kande na otoloba nzembo wana bobanda oyoka ngo siko na bafeti na bakolation soso bofingaki sila soso ekomi siko ya nzembo donc esili ebete mpe na ndenge ya bokoko wana susu edouble lelo ebiso lelo nabengi bino kaka mpo toseka donc tozoseka kaka lelo tozoseka kaka lelo tokoseka kaka tokoseka kaka esalinga na lelo malili alabi nakoki émotion nakoki yango te wo quelle grâce oloba esuki nzembo na nzembo bademote banvute paster po abina do beboloba stile yango ndoki esi bofinga setelika moke bofinga za moto basiansi makasi anvute paster ngalasi po abina challenge nzembo wana ya na place baobeta yango te baobeta yango partout eza teke yo nzembo wana kala mingi te nge bando obeta na baboite nzembo wana po bakuku bakenda pe boite oyo ba DJ oyo balinga pe sila baza kala mingi te donc oyo nyonso sila simbi eshuaka te oyo nyonso eleki na maboko asila botala même ba acteur ana ata jourane côté mosusu mais soki ayeka kojouer pasila omonaka il faut arenie makasi ya na bato mosusu olie bobundisa ye boprofite na oyo eza kati na ye bino mpe bobénéficie neti oyo biso tosala oyo tobi te sila on va l'honorer po tobénéficie na oyo eza kati na ye kobundisa ye eza lokola bozomikreze bino moko batombe bato bacomprendre yango neti bakevin Sydney bokesene ezali leketu panda en tout cas bacomprendre yango leketu alobi asali 100 000 vues 100 000 vues na filme nasengisi la merci place ici laza eza kaka na réussite échec eza te échec euta wapi po ye moko aza moto échec te sikoyo opesa échec ndeni la plus jolie femme du monde donne seulement ce qu'elle a sikoyo sila aza ye mo réussite place ye azali échec eza ndeni échec ezala jamais échec ekozala jamais je vous dis mes chers amis. L'air est grave. Grave pour na banguna si l'air est grave mes chers amis, ça c'est grave. Mes chers amis, ça c'est grave, ça c'est trop mes chers amis, il faut supporter. Démasquer pe et côté déjà na marché. Teaser et c'est pesa maki. Tout le monde a tonton Loulou, tout le monde a tonton Marie. Tout le monde maman tété. Bolim sara, santé zo tout sara. Tout le monde maman tété. Tout le monde tonton Elko. Tout moni.
tozela sikoyo babwaka sauce biso ata après un mois tozelaka po ebina sila ezaka échec te. Alors préparons-nous. Challenge en avant, positif, focus, partage, découpage, TikTok. Mama, TikTok. you drew the wall. Where I'm coming. I'm coming. I drew to the window. Don't, I'm coming. Bana bazo tungisa ah nazo bija ko 4 émissions tellement les lobes batangité en Afrique du Sud désordre. Donc Afrique du Sud ah ils a désordre les lobes na batangité parce que même nazo bija ko 4 ah. Donc bientôt premier épisode des Okota, on connaît tout le système, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout ça la promo comment on dit promotion, on dit pas promotion. Il y a promotion et il y a qu'on fait la promotion de notre film. Et donc, c'est des systèmes, vous connaissez, les analyses, vous en aurez ici chez Nela NG officiel. Excusez-moi, mes enfants, ils sont là. Ils sont de mettre un peu de bruit là. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Lover. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Partagez les vidéos parce que le fait qu'on parle de ci là, nos chaînes sont attaquées, on a des problèmes, mais on gère. De la même manière, pour maintenir, puis ça passe. Bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.